Mbote balandi ya Congo Lokole news.com nabaye o balanda biso na lokole ya congo.com. Vraiment Leonazana na sengo ya komona bien lisusu kolanda émission na bien obolinga mingi réalité d'ici et d'ailleurs talaka le vendredi. Et ça rendez-vous chaque vendredi ndingo bolanda ke émission na bino. Lelo tokosola likambo oyo etaleli infidélité na kati ya couple. Infidélité na kati ya couple ezali nini? Nazo ko présenter bino ba invité na ngai o lelo na yambi na kati ya plateau ba se présenter Yambo na kota na modindo ya masolo na biso. Mbote Maman Mariam ngai nazali monsieur Deshit Mambetuku, assistant Maman Gudil Bisengo, directeur programme ya Congo Lokole News et nazali gérant na computer service. Mbote Maman Mariam ngai nakasi boyebi ngai nasina leki na ba émission ata 3 fois. Comment nga Maman Caro Bokoti naza maman vendeuse natekaka na c'est na galerie du 30 juin ex 24 novembre. Merci. Mbote Ngaiza Maman Gudil Bisengo, responsable à Congo Lokole News.com et puis responsable à Computer Service. Bon, ben bingaité. Boye bingalelo Maman Gudil Bisengo, tu vas répondre à ma question. Maman Marianne, ma femme, merci. Ngai monsieur Emile Diela nazali agent na computer service na banzi ya limba na ngai liboso me mbala suka te bo mesa déjà na ngai po bondo mona nga mingi na bando participer na l'émission. Merci. Na yambi bino ne sengo mingi ndenge bo répondre une invitation na ngai vraiment na sepeli mingi. Merci. Mutuna na ngai yambo ezali boye. Togo mona foyer belé ba couple belé papa na mama au moins ba couple moko eza exemplaire ba couple wana mona papa azobima libanda mama pe azobima libanda tozoye bate babima libanda apona nini infidélité entre maman na papa toye bate pona nini au moins pe baza batu mo ba parrain et mo ba conseiller batu baza na problème ba epa na bango ba poser problème tela biso nda ku boy mais au mona couple wana papa bima libanda mama bima libanda tozo ebate pona nini na pisi maloba et pas papa de shit. Merci Maman Mariam pona mutuna oyo bon likambo ya ke papa bima libanda to maman eza sûrement justifié ata bon mona bon exemplaire ezali parce que bazana connaissance ya mwana bakena ko partager na bande ko mususu mais oyo sala me rappelle na kati na bango pe na couple ona sûrement ils ont ba raison nango donc papa kende kaka na sentiment te kaka azaka bien mosté na ndaku après déconner tout ça na ndimité donc so moni bongo eza kaka na likambo moko na ndaku na bango etina ke mbala malibanda de même papa maman papa malibanda mama kambeze belé surtout bito c'est un moko moko to comme telobi mais à mon avis bande ko ngai ba comportement auto monaka na banda kuna biso mabala ezala vraiment passé donc ngai soki na ndimi kende kuna ngai soit na comprendre la raison pour laquelle abima ki libanda okozala mosi na kata ndako na yeboye asa na salité ane salité asukola na tavalala bon sikoyo to sona ba camarade mosi na ngai avalala asukola ka bien yo sikoyo malgré ba conseil tout wana asa ka dangote sikoyo sa nini Ozoka Maman Mariam, ya on bi et quand tinda ozo moi fraîcheur mon libana quelconque mais ça vraiment justifié mais c'est l'une des raisons. OK, en tout cas, OK, ba 21h kota la collègue de service na yo ndaku en passant au kuti ndenge mosnaye auti pour faire dans salon OK d'abord fraîcheur ndoto naye bi sûrement moi ça camarade dans ta sokola tentation est-ce que makamona ndaku nokutu non salamate aza tellement débordé na misala naye oya benga misala débordé dans Kamabana, au Banamsa Tongoti 19h 20h, à Kena Matina Mbetu. Sensation na fraîcheur wana papa. Ce que zate, zape mon basi mon bali pas approché. So ça mis 30 jours. Maman 31e jour. Et ba ke mbala ko ene ko cédé hein. Ya no makambote. Eza ndinga mabete. Eza pe mabete to lo bangombe ndinga mabete. Akope ko mali banda. Merci maman. Merci Maman Mariam. Bon,
mpo na ngai infidélité na kati ya couple eza bato baumeli baza mpo na ngai namoni infidélité eza motema ya mutu neti kote ya bapapa soki totali bapapa mingi baza na infidélité mpo kuta papa aza fidèle lo baza nani nayebi te bapapa mingi bazaka mpenza fidèle te akozala na ndako azalaka ne bien aza na mwasi na bana baza bien mais papa wana omona place abimaka aza na mwa mutu na ye akozala na bango misato mine aza na basi eza te ka mpona o mama asukolaka te mama asalaka boye te donc eza natira bapapa ndenge ezalaka na ndenge nayebeli bapapa mingi bazalaka bongo omona mosu ata kwa mokolo me aza na mwasi moko babimaka na ye aza na basi mibale boye abimaka na oyo abimaka na oyo infidélité ya bapapa naloba eza loko eza naturel po bapapa mingi bazalaka bongo sikoyo so ekomi mama akomi pe bongo mama akomi na infidélité mama mosusu abotama bongo aza na infidélité akobana ne mobali aboti bana basimba koko me aza na molimo wana fidélité te bon ere mosusu pe mama aza na infidèle na libala mais ere moko ntango obanda osala ntango mosusu koteka le mosusu na bakamadi na masolo le akomonake mama moko bo azalaka no ya ye boye na masolo wana ekomema mpe mama na ndenge wana le mosusu pe papa na ndako aosala mama bako mbongo emonanaka te to makambo ya papa olakisa ye babasi bamakambo ebele maa mpe soki aza motema pete akokende mpe amoni mpe papa moko mpe atieli mwa litoi ye mpe mama asede mpe eza biloko moko ya ndenge wana bon merci maman Marianne pour la parole menga papa deshita kamusanga mingi na ba argument na ye ba raison apesaka tala oti koloba l'une des causes ya infidélité pour papa kembeli banda peut-être moi si wana asukolate asalite ok tala collègue no na butu on approcher moi si na ye o qui fraîcheur au sentir que moi ça oti ko sukola ou collègue na yo abeto masolo moi sina na poko avant la sukola mino mikolo bongo masolo bo bete za fondamental yo tala mutuka ebiso na poko moi sina nga sukola oh question ibandela ondeni ni boko mati place moi yo peut faire website kasi yanga sukola te au moins te keza mamba kati cuisine interne à batu boki ko lo bon libanda te mais bino mibali le quoi bozala ka ben fidèle ok ti koyoka moi c'est mon fraîcheur nga so na les collègues na mobali na quand c'est l'obé intention ma be kolinga moi sinanga moi sino so asukola te so lingi moi si na yebisai asukola pour dire que mibali bazaka bat balkela so ba problème lelo maman Marianne a tout ko na aéroport zo ya boye fille moko boazo tambola fermeture na pour lele slip no so libanda maman Marianne zo bane moi si quand la fermeture na yo papa moko azalaki pembeni na biso wapi moi se watiki kale venini akangi fermeture te azalaki pe sans slip bilo onyoso o ba instrument bilo onyoso libanda papa ngo bo eksanga wapi moi se nga mama na bi papa o mona na ndako na wa gogo ikokite otala ka ya jeune fille abatazo le kalandela yo ka réponse à papa na mama Marianne aisi po ebi etabi mama elengi otoka libanda yo yebia milo kande kwezaka ba formalité na mema chérie na ngana boîte faut mon ande moi ça zo assumer moi ça zo gérer azo zuke azo balolanga na piste yanda ko bakoka blu kwa na te donc basi yanda kunde bomo na tufanda na bango formalité parce que maman nanda ko ki yo papa oloba na bongo soki a digérer ngo mabe soki ana motema makasi tendi make mobali nanga asala faiblesse m'appelle libanda donc bamibali nga monaka boza auteur ya mambo mabe bino bofungola ba porte pour mambo mabe kotanda ko mibali nyonso te mais la majorité parce que so ba tulip so yoso bakanga papa na bino hôtel na mwasi to bakanga mama na bino hôtel na mobali to lobaka abakanga papa po biso mama to ka soni mama to nga buzo bate to ka soni ba papa nde bolinga buzo ba trop. Merci maman Guidi na pesi maloba et papa Pemil. Merci mingi maman pour na ngai kaya infidélité na kati ya couple ezali banda mokilo e banda toyoka même na Bible na beta lisolo ya roi Salomon azali na plusieurs femmes mais
nulle part na Bible on beta lisolo ya mwasi moko azali na mibale ebele pona kolobake fenêtre wana donc epesa melika ka mibali mobala kobala na ebasi mibale misato akoza pena ba makangu na ye 4 5 ezate ke yo mwasi mama po moni mobala sali bongo yo po kendo sala bongo non parce que mobali asambo raté mobali akobima na ye na 3 4 femmes na balabala moko akosambo na ye te mais yo mwasi kaka so obimi na mibali mibale kaka na veni moko osambo ti. Merci papa. Yango wana nalinga musicien moko mingi ya mboka na biso alobaki bozoba esala ngando eloba bato bozoba esala ngando d'une manière générale topesa ngando faute akima mbula na ebale oyo ye alobaki ngando atunaka ngando alobaki ye alinga kosanti mai ya matanga mbula te alingaka asanti mai nzoto mobimamba ya moko mpona kolobaki bapesaka motu faute te soki nano oyoki ye te yoka mutu wana osalaki bongo pona nini akopesa yo ba raison na ye oyo yo po kopesa ye raison soka se justifier bien kopesa ye kaka raison mais mwasi asambwaka kaka mobala kobima ne na 4 femmes na veni moko akosambwa te mais mwasi so obimika mibale mibale na veni moko tozomona na banzoto opozo sambwa osambwe te mobala asambwaka te. Merci papa. Merci papa Emile. Merci papa Emile. Et que ma soeur bon ba kuzo 600 ma case. Mais lo que comme ça hani. O que couple bas exemplaire o ba te ba te yaka. Ba obi malibanda. Siko na kacha couple wa ba to ba ze ba exemplaire. Et lo ko nini papa to mama o etinda ka papa ke kolinga libanda ou bien mama ke kolinga libanda. Et lo ni vraiment etinda ka papa to mama beta libanda. Nakacha couple vraiment beau expliquer nga bien té donc vous avez pas maman nandako mais vous avez bien maman azobi maka libanda azobeta libanda yo pe papa azobeta libanda eloko nini oyo esenga ke bino mi baibo bima libanda apesi ma papa de chef na mokusi nazonga mon kesi ma rapidement pendant le bac et au qui fraîcheur et moi sa camarade ba pour chaque été na première na pour fraîcheur wante on la fraîcheur on doit se parfumer bien pour bien que ay binir ni zatena butu na betu quoi en passant on yo comme kaka moi le ka tchina nzoto ya bien mais te ko kene première na ye pour la ko yo ka sona te za kana sens wana bon pour na moto to lingai moni makama basi oyo ezalaka ndenge na lobon chaque ezalaka ndenge donc makama o nzamba sala motema na bino na mutu na bino moyaka ka mbali ba comprendre ezate moi pe mukile comprendre ezate parce que ngai à mon avis moi si asalaka infidélité na sentiment bamba et je le monte justifie monte que non parce que mon bana nga bima ki boye o tout che jamais mama na mona basi bosse infidélité otali mobile ne andako otali ndenge bazalaka lundi, samedi, vendredi, dimanche quoi. Au monde il vit à peu près bi ba mena kananda ko. Mais au mituni moi si oyo a trompa ka mobile na ebona nini. Si ko ba peta quartier ba yebi ki non, mo mi obeta manzonzi. Abina kwa moko boye, mon ka moya ka izuye akei. So ni mbana zate. Voilà na bien maman Mariam. Mais autant vraiment mobile na un garçon bien papa moko sérieux aka na ye na ndako akoti mutu kana ye allié aller toujours dans ndako na 16h aller à côté à ma caméra sala attendre devant bana alali mais ba obstion que non papa ozomona mumiona ya viona abeta kanzonzi na père moko boya ko na pour chaque jour mais autant vraiment d'abord père amonga ko zoé au comparer physique c'est que soit pour ça na ndako te moi beta libanda est-ce qu'elle a vraiment raison pour ça nzoto kaka letu na mosa qui ne libanda l'intimité ce que ça pour un bongo alors c'est ok la n'a qu'à se poser dans ton mot ils allaient chaque jour pour qu'un mot bien kuna ou le qu'on attend qui a posé dans la on comprend donc on a posé dans auto nanzala maman yesimba te pour ça nous dans libanda na elle d'abord pour nanda pour nous lier physiquement on est capable les bandés le bandé ko beta qui toque comme la katika tu beta qui sous bien maman et le on chauffe que bien te maman zo et le qu'on te justifier peut-être moi aussi là c'est clair bon matabo kita et le justifie mon exact et mon bal to be mon tika l'infidèle et on va to baka yeke azimo likango et c'est le gars bon to ko limita terre mon parce que c'est comme ça to va te kon mbala infidèle non non comme peut-être on va moi infidèle jamais là que non mbala oh azamo chéri na coin
mais moi si maman mais quand nous oh maya ba bien on est mais écoute la mboa mon père moi ko linga fi mon quartier ba quartier on kama bi donc job na ebini makama moi c'est au ba baka ndi malinga kete vous comprenez ça mais mon bali maman akoyana ye ata linga yo mais alinga bala bali oyo ele kinango vous comprenez le kinango on a sans angalo baki infidélité à moi si moralement physiquement spirituellement c'est très mauvais. Il y a biso ezali mabe kaka pour moi si na mono mabe kaka pour na zoua mais en réalité Alexandre vous amenez bien. Merci papa. Merci maman. Merci papa de suite na pesi maluba et pas maman Kao. Infidélité na libala c'est total bien et a bas sentiment. Lelo ni ezotinga papa to mama azobima libanda azolinga libanda kandi oyo ya kano zandu boye moko tiki biloko pas petite elle OK beta no moi moko na okufa donc one moko quelque part papa pe kuna place azana bureau mon a pause akangi pe secrétaire na one elo ni netinda kake papa koma musala wana ou bien yo mama o tika biloko aloke beta na one moko ndena lubaki awa Pour ba papa donc eza on est mo nati ya poza wa ya babe eza malamu te ponde papa lo bayi no rasta mo eza ba do asala ki on meza désordre so tali olandi si bien désordre kotaka na libota na ye po etinda makite ke eza la bonga ke bala ba 600 ba 1000 so combien tout d'abord yemo no azaki mo la yalandi mama na utaki wapi moi mama na zaki mo sa makamu moi que côté pour les amis des autres toko ngate que papa kaka loko les ara pona papa bala base belé pourtant au bala base belé wana li kama pe kokota na sa famille ma liwa pe kokota mais pona ndenge mama zotu na mutuna wana papa moko papa abali mo se bala katanda bon il faut me libanda pour de l'autre côté ozala ne ba vanda na mama les bavanda na mama tant mususu azomona ke mama vraiment izosimba lisupo na ete normaliser lire tant so mona ke bon ake ko mekalibana moni ndenge o wana zuye na mama ekokante boloko mobile za faible ne wana ke mais pona biso basi na ova pe na kati ya ndaku ça dépend moi si na ova na kati ya ndaku na zana mbai na ngana bana bola busuna na chéri moko boya linga ila moi c'est être moko faible so la lingi mobile wana akuti pe mobile wana azo mema na ndemo o papa me bakayo pesate akwepeka kuna liki akomika motema neze azala papa me motema na e azo ngala papa ezala kape ozala papa vena ndako za mama bien mais motema no zaka na mutu na omoko be bobi magalai asala ka o bien ala bastation ko bien para merci maman Kao. Maman Kao lobike ezali kambu ya sentiment papa Charles fale yo sikoyo ezakali kambu ya nini na pesi maloba et pas maman Gidi. Merci maman Marianne pona motuna na yo ngana oyi ba te soki papa poto na bon na plateau ba sambela pena nzambe ah même si tu ebike ya moko boye bible tindi moi si moko mobali moko skobino ndeni bokoma ko soutenir ma belle bino moment mon ngo excuse en soi que infidélité mobali ezala ngo permis mobali accuse l'année basi 3 5 6 bozo ba tekende bozo basi wana plus tard il y a un problème na ba couple na bino na ba succession il y a un problème oyo okufa boye obota kina basi so 3 libanda et comme ba ça la succession bilo na yo conflit moko ekotaka na mambo ngala conseiller na pas besoin fidélité parce que au moins il va tout le quoi papa et maman nzambi na maman Marie donc papa et maman couple mambo fidélité na longola couple moko exemplaire ba sali 26 ans de mariage maman Marie ayo katio papa et maman nzambi asali bo on pas bolanda siko yo mobali osali infidélité bolingi mwasi ayo kaka pasi mais tous appé batut wana motema nga pe na motema ponika yo mabe na ngala ndimango yo ponga na za po bible pe singa nzela tende bino botanga bible ngo so baloba bongo e pe singa nzela te
na sala infidélité to boité parce que moi si kindumbe za valeur te pour naie mais ta mibali niveau ba komi nango papa de chita bi ojolinga olingi 4 na balabala moko oyo bali oyo mbel ba ok plus loin akilinga na leki na yo propre ake bota na leki na yo propre siko na kawana ake bota na domestique ngana na pesa mbongo o asela abso musala ndako siko na kawana nga fona za ka fidèle moi basi lokwa ba Claudia Kovana osali bonga benga yo na ndako na ye azu mbali na ye mususu c'est normal bino bolika to comprendre ma bena bino vous comprenez comment la raison au mobile yo ka sonité mobile tabimina basi 6 atikala mobile te ba papa tozonga batu oui ba kenzambe alingi te oh lingi basala ote ko sa pe muninga te ndeni olinga pe sonzelo zo basi 3 ngala vande boluka nini libela misa tuna katikati awa pour basi ne so bala mabele mi balé sko bino mi bali boluka nini libela misa tu basala awa pour otonda bien pour mi balé nanda kokokite sko fozwa ya misa tuna katikati pour sepela malamu bien libanda ba sepela kitoko ya libanda ba sepela kitoko mais bokenda ape bolia ape bonbon na sachet lo kwa bolingi na bino kindumba na bino eza l'autoriser pour passer ya kaka na ndako heureusement maladie ba chéri bazo enjoy kuna na ba copain na bango moi sino ka yanda kunde azolela azonyo kwama pona ngai infidélité mobile ba mobile atonda te menga na tolérance na ngote bila boye dégoûta ba tout mariage oh on a poso bala osa mam nomba me ba mi bala on ka ba loba o biso mi bali kindumba na biso eza yango permis o ko encourager ba bala te ba bala ndeni quand même faut tout ça avec exception faut ba mi bel exemplaire pe ba za la terre ma be ba za maman Marianne infidélité ba cause nango en tout cas zakara mi bali balingi bilula lula amona moi si on a keka komona ye amona fille on a keka komona ye ya onde ba obu malibanda bien pe maman go bom ça banda ba si ko to appelle un problème moko mon bali pas que ça le remarque banda une année maman yo ma pekano la solo solo yibongo siliki ma bébé ya basi ba na katanda kwa mabala azomona ye eza déjà un acquis pona ye azomona mobali na nga abali ngai nazana ndaku na ye atana niki minute ekufelite atana che protège slip te car les sens sur la masuba toke na butu ekufelite basi panda ko bakoma trop sûr aza trop sûr avant que mobali na nga obima isusu te sia chenga na ndako or pesa erreur entretenir nous autres on bien ba remarque mobali nous ça là tenir en compte pour azaka na yo soki azolo ba ke maman ni kamini maman bongisa sala ba intime maman na lingi o sala mwanzo to bo yo peso zo lingate yeba ke za porte pour papa ke libanda et to pesi bi dans la casité bo ke da libanda. Merci maman. Merci maman Guidil. Eza ma tata, maman Guidil ninga te ba maman, eza ma tata bien ba maman boyo kaka. Oh maman Guidil a bina mukuse boyo ka esa bino bien. Pesi ma pas papa. Bon. Merci mingi maman Mariam. Infidélité à moi sina mobali. Ya mobali nde to lobia wa kibanda mukilio e banda ezana nango ka bongo. Hein? Et ba raison pezali. Basi misusu so bali yo ko tutie na ndako makambo nyonso bande osala le bozaki na chéri a osala ngo lisute o azu déjà assurance que ngana comme déjà libala na obima lisusu te ne abande ko yamba yo mwa ba bes banini asala ngo lisusu te hein asala ngo lisusu te akomo tiko kaka bongo oya okute déjà lalaki na ye au servir yo bien te soit tu peux n'anda pour désordre mon mobile sont outil musala outil un problème et là zonia bonga moi repos a oya bo repos ezate ya mon papa logani na zo deuxième bureau na kende kuna na l'aise pour la basi ba raison ezebele moi si d'abord alinga mobile pour na biloko mi balé alinga biso pour na mbongo. Deuxièmement, pour la musala. Musala nini? Musala mbeto ko na butu. Ba raison moi ça linga mobali. Kuna le bono mobali aboya kiti. Au moment là ke kali banda. Au moment là que mobali mo kaza na mbongo ebele. Mais moi si na zo bima libanda. So la ndeli bien au moment là problème mbeto. Mobali wana mbeto akokana na yete. To tigala na moko.
Otobeta kaka so betika moko lembi. Alors que maman ça a besoin penza yo kaka ba 3 ba 4. Il jure. Yo beta kaka moko lembi. Il y a ça nous jeune maquillé ça là on nzoto mai zo sala. De fois beta ba 3 4 ayoki bien. Pour la papa au moins na moi si qui paraît aussi sous bien te. Il en bas là à contrôler la sous te. Et tirer tes coups forts. Et katana contrôler les sous-soutés. Tout ça, il s'est que Mobali a raisonné Libanda. Mais dans tout ça aussi, tu es bagarre que Mobali, Azaka Mobali a rosé la base sur Balé Misaki. Les uns et l'autre. Pour Bible et puis si Mobali autorisation, qui a bas la base na Emi Balé. Et le biga qui sont au Bali Bassi, aussi Bassi Mi Balé, tiens Bangon Dengue Moko. Mais bon, il était Mobali à bas la base Mi Balé, mais ça te fait pas si na monter. Merci papa Emile. Makambo eza matante. Balobi biko ba mama qui para ba papa te. Yango ba papa ba obima libanda. Kuna pe mama gidila lobi bino ba mama pe. Bonga ko bongisa pe nzoto na bino te. Trop sûr. Oza si oboti bana 10 oui ke nde naza bana 10 ah libala e kufa te naza si papa ke desusu libanda te mais oja erreur. Po ebolingo soke echoli esili esili otuna soke ezali boye baomi bale papa na mama baza bato po basepela pe nzoto pe fo eningana mais mo ekoma kaka soki mama bimi libanda ekomi kaka problème oh mama bimaka libanda mpo na nini do mokili mobimba do kindumba mwasi modele basambwisa yango bondima kutu te mais ya papa so alingi ata 10 ata na veni ata na kati ya lopango bofuta so papa alingi donc ebimaka okuti mabe te mais oyo ya mama nde mama amema ngambu na mboka oyo na mokili mobimba o mwasi wana infidèle mwasi wana abima na intel mwasi wana abima na intel mais ya bapapa emelamaka mpo na nini napesi maluba epa ya papa de shit. Merci maman Mariam. Salité te salité induma mwasi ko salité donc tant que vous n'avez pas de salama maman Gidil de mon plaisir salama na ok na ope ok petit manzozi aux planda salité kaka omo nini maman Maria ataye mona wa moi c'est vraiment au tamol de mamonio atali pour moi c'est un hôtel na malias na liboko un hôtel na jomogo azum pe ndako libala ofanti salité donc même au classement ils ont salité maman les cas basi ngana na ngala et pas na biso ezaka bongo na ndenge moni biso to bengango terme approprié na bosanyango mais les cas mona même ata yo mosi na nganda ko wana vous comprenez même ata maman c'est là même ata mosi na nganda ko wana na de yemoko ayebi que na kaya manque c'est tout préférable na kena leki na vous comprenez donc il y a déjà la carte na biso to yebi ki za bongo donc amona mo grave te vous comprenez asa zo makasi te za mo la krecha zo apoka mbali na habita kino makamu na leki na c'est lui les aïms nationalité c'est vraiment pour nationalité que non réseau de famille rien surtout que ceux qui non to préciser bien ceux qui n'ont pas besoin de défendre ba ka on a yebi pour moi moko na saka na honte mais défendre ba ka on a yebi puis dans le banque ça c'est cause aux hommes on a les qui nous émotion là par rapport il y a fia balabala maman moi si on a ouais ba moko na bisona a préférer les qui na aussi surtout que ceux qui ba maman moko pas moko il est la famille bien et bon c'est bien maman est solo ceux qui va aller il y a les qui va foutre la même mère même père maman écoute ka pepele et bon c'est les ka comment c'est le scozo alingi tesko yo kenda bolela kuna na mtuna ya maman moni na ba bisika bisona makamazu wana ezala ka makasi te paleki osala ngote ozo comprendre po yo moko na oyebi ke ezali ndenge wana na kati ya makamu ya famille na biso famille te clan to tribu et consort donc c'est vraiment grave mais o abino ba maman de dire que elle a autorisé que papa n'a pas l'équipe pas betaka dans email au monde dans nos différences papa n'a pas l'équipe pas betaka na mon bala betaka il y a l'équipe vous comparez en mode socialement nous non c'est propre merci papa vous comprenez
Merci papa de shit. Ah otala moi c'est un beau ya banda. Pour la mission au Mali banda il faut que tu ailles. Moi ça va dans ma l'été. Ah ben t'as une bonne assez. Moi ça va dans ma l'été, alors moi c'est stage. Pour ce poste au Mali banda baba mbeba kwa. So ya za maramne asti abim na ndenge ne mo so ya lingi makambo wana. Ako mane na ndenge au bomba mama. So ibala na yolo, ne tso to ata yolo. Na ke nji. So na ke kitambo to mbinza. Oyo za na yolo na pembeni wano lingi za na ezo ozana mbole babo mbakwandu partout wana. Mo lo ngaka bana kapela. Bato akanse ba omona okanse. Mais pour la nipe yo mama okosala ndenge wana. Basi on peut pas question, c'est pas basi. Mais ne pas tout loba. Oh et pas la biso bangala ngapa na mungala. Mais ngai net ngai na exemple moko nazana mwana noko na biso to va nae. Azalai ka so to va ngana so mo ka mbai na bimi ya landi ya yo senga imbongo na balabala. Abimi so ika ka vandi ba landi o passe di piambo. Na somba bo mafuta ngesi. Tango na yo ka de passe di yo sama pona nini ya senga ngambo so na bina baba na bengana kai. Oui. Agoma ina stream ko mabe para mbai na. Kasi mo mbai na je ko mususu amuluba. Tele lingana bebe zaleli na baba mongo. Azwa mbai na muluba. Mbai na za muluba. Sigo agoma kina asenga ka emo na bengana kena le ko ebisanga imba go so mbai bo esa ilo te pesa ika. Le na mone ko bina sabdi na bengana ka na kote na ikoso na benga na bimisi na ikoso na bimisi. Oui. Bengani yake. So lingi mafuta senga nga na osenga ubi episode to vani osenga yo koma iko senga kala ndenge na omoko na mona ngelo kwa mweza ki bien bon leki na nga ko maramba na ngande ni mama ko tata moko za bien te lo baso inga na e pa na biso ya la rabo so inga na boti te na libala menga mo na obota na fresh na obota yo na ko yo peso mobile na ko na ni akomi mumwa so boti te so ki na boti te na ko so e pa biso ya la so ki na boti te na ko so ya na nga mbali mwana na ye ya mwasi mwana ya nanga ya mobali des nanga wana de akoko bala na mbali nanga mais mwana ya nanga ya mwasi te po aza mwana nanga aza mwana ndeko nanga ya mwasi aobenga mbali wana papa wana siko eko mwana ndeko nanga ya mbali aza na mama na ye wana ndenge ezala na coutume nga na boti te bona benga mwana ya nanga mbali aobota na mbali nanga ye mwana opeta loba kala tanga ya mais siko eko mwa mobulu po bana opeta ngako ya lemsu oh boy to ko bambanda bona boy jo ko mote bamsu basala menga pe na sepela na mo so ko ba mo sina ndenge na eme o ya ndiko na mona lingata mais mo so asaka mbulu na libala so ka usta mbulu na bala ba ba ka zumo bala zumo balo en tout cas moi ça boy il fa za maele so ki ba lingi ba makamande wali fa za maele ezate ke so ki azana mutu ne mo ba bimaka nae bala bala mo bimba il faut ba iza bien te pona na kamari na mo camarade na to kola na ye na luete a bala na epe ana ndawa libala mais azaka na mutu na ye mo ka marché soki a eba bimaka na epsenga bitika kama kamara bi omo mbali wana imta divergent ngai magena bana na mbali musungu na mosa na odo okuta na njoko mwana tika Diego Kao na njoko na mwana bosa na sale laga no ba ibarati amakasi ya makambo ya sexa. Merci maman Carole Biboye. Abi mobile aza cadeau anniversaire te gâteau gâteau anniversaire te mutamte ya kataka ndamba mobile na ye aza ya ye aza gâteau anniversaire te kelobi maman kidila ya kati ndambu papa bila ya kati ndambu papa deshita kati ndambu jamais mobile na ye aza ya ye na pesi malobe pa maman. Non, pas merci maman Marianne pour la question. L'émission est très intéressante. Moi mon baliko aza mungwa pour buzaoyo mais quand on sortit pas na ekangi mais quand on sortit pas na ekangi mambwane za ate en plus personne mobile na ngai ba ki na boya mobile na nga te ninga sepela na grand frère na nga sepela na grand frère na nga penza Flori bale komoso David Olito bandi mama bena bango pour moi ba Flori comme le maman qui dit l'émission salaki na sala ma bemo boye en tout cas na sala mo sinanga mabe na senga pe pardon au moins ma fidélité musu moi c'est abima qui peut mo bala sala qui est mabe ozomona mais biso eza malamu te biso ba maman to sala ngo
mais papa nde babetaka kindumba na biso tangwa akobeta ngo na ebite so comme hymne national ake na terrasse so basanga maiso na porte de Namur abeti ba na Château Rouge kuna na France abeti akende na Allemagne apandi moi 600 o kalobi bazana bon pe kana moi 600 o mona mambongo ayebi pe ke moi sinanga zo sa infidélité ye moko lokwa bandima ke infidélité na biso te apandi yango lokole bato bakanisi bato pa ba oboyana lobby babenga oni nzungu akala esi elamba abile bien akozonga na kala mosi na ye wana liboka etutu pipiso esi la te bolimbisi bazonga na kala mosi na ye wana kala wana abeti bosambwisa biso te tobebaka po bino pe e a mosusu bosala mambo mabe na encourager ki infidélité ba maman te mais na lobi boye toza mitema so osala nga mabe osala nga mabe neti nga so bimina leki na nga on comprend ngo te soit na bato mosusu en père ozozwa na boyo pété na va ntino tuno eloni na sa mabe nazo beta mabe la kisanga nde babeta ka to beta malamu nga na yebi couple mo boye on beta no histoire vraie babalana moi sina mobali bazanda ku moko siko na couple ngo yo sake moi 6 jours mo boye akenda musala mobala zeno na chômage. Moi, ça qui est ça pour moi, c'est une voiture, on est bien posé. Azonga kananda kuboe, akuta penza, mobile ina ena voisine mitakala. Kaka voisine bakama mapangu boe. Mobile ina basola bien, akuta pena mobile ina ye na voisine mutakala. Ça li paté nanda. Aswana ekutu militaire, akangika string, akangiba bijoux, akangika soutien. Ainsi voisine là tano maputa kena. Tamo simae. Si voisine là t'as na okende bolimbisa na mo grippe voisine akei na ye lobby moi c'est ana ke lukaka akeko lukaka mobali na ye mobali a voisine habita oyebi chaînette oyebi médaille oyebi ba boucle o se mona stringo o se mona sous-vêtement o mona soutien mobali abia moi sinanga abina kanga ki na mobali nanga na chambre mais nga na bo mobali nanga te yo juger mambunengo juger mais azongi nanda ko informer mobali ne ngape na oyo na mobali na ndako o mwa makambo abina okebe malibanda te yo lokozo tonda ngate ngape na moni ngape na oyo mobali mususu boza akabino beba mbanda mobali alinga chama tata bo mo sabi papa batu ba oyeba lopango pe to venda ezayanga nde kende na yo oyebi ke mobali ana aseplia bakoma mibale na ndaku mwasi ana soka ye mwasi ana soka ye mwa dirija bango alala akapa o aya sika siko mobali ya voisine wana mususu siko mobali ya voisine aza militaire mobali ya voisine a militaire avant d'aka en face le pan en face asimara mundu kiboy azela aka voisin vini abima bete kisambeti voisin ko basu ko bimate libali do bakoma mibale na ndaku wana mwasa kwa biso na kesa libanda orobana sali o mabe me yeba ki na olala na mutu mususu kana kati ya ndaku na ngai yonde oyeba so lingi oke so lingi to vandi mibali bambanda nanga mwasi moko. Donc, pour ça, la ma bête. Moi, si tu as une infidélité, bino pe bomicha na place na biso to zapeka kabatu lo ko la bino. To kumisi kindumba na bino te, bon exagérer te parce que ils ont influencé même ti na bana tozo bota. Au moins la bana oboti na 5 femmes. Parce que kende ko linga kuno boti, lingi kuno boti. Après yo okufa po mibali bolia na ba place ebele bokufa avant. Olia na lemba, olia na matete, olia na njili. Olia na bamapango ekangama yo bokufa ava ba mama totika la kaka ba veuve ale bana nyoso bakomo yo wela ka lo pangu moko oyo somba kana infidélité no ano salaki et comme ils to tekango so to tekango 60 000 to ka bola on a 30 enfants au moins mibali mambalo ke la biso pour dire que infidélité est fou takate ya na mafori ba les commence merci pour comprendre obi ke mambongo izala bongo te
Merci maman Guidé. Toi c'est 14, c'est quelqu'un peut papa pour changer. On peut se malheureusement pas papa. Il bébé. Merci mingi maman Mariam. Bon, ce total infidélité à moi c'est mobali. Banda bokoko na biso. Biso na bokoko na biso, ni bali nde babala ka mwasi. Mobali mutabala ka mwasi. C'est-à-dire ba droit wana ils a réservé kaka na mobali. Izali pour la mwasi te. Nenge balobi awa ke soki mwasi asali infidélité, ils a permis te pour la mwasi. Même Bible totanga yelobi na biso ke mwasi so azobima azosa mobulu azo apporter malheur na ndako. Balobi kuna te mobali. Mwasi so azosa mobulu azobima na mibali misusu azomima malheur na ndako. Omona musala ya mobali komo kende susu bien te ba faire na yezo simba lisusu te ozo ba cause na ngote cause na ngo ezaka makambo ya mabeyo mwasi komi osala mobali ata bimi na ina basi mibale misatu eza nango grave te ba famille pe ba ofanda réunion te sata mwasi soki oyebisa bandeko na bino mobali na nga azobima ba ofanda pe réunion te tolo ba on déjà tikango kaka osolola kaka o ba yebi ke za nango normal mobala wozani na basi misato mine za nango normal mais ayo mwasi so oza mibali mibale misato en tout cas eza mabe mingi ozomema malédiction na ndako mobali omona ba faire zo simba lisusu te nyonso kaka po yo ozotambola libanda en tout cas mwasi atambola libanda vraiment eza bien mingi te. Gabi peut me ma malédiction ndako. Biso me ma malédiction te. Popesa bana sangati. Biso kesa kindumba na kuno yo simbi bebe na ndako. Beba zo sangati. Sanga ya mama neza. Sanga ya mama nini? Papa pesa sangati. Sanga ya mama ndezo kamingi ya mobali zo kamingi. Te po mama mukamelisa mwa ya mabeli. Mobali za mabeli amelisa mwa na te. Moni kenza mabongso makamango. Ah, botika papa wana. Ya mwana moni na bokoko na biso so otale pa bandeko na biso baluba batia chibao. Chibao wana ezalaka mingi. Ezalaki mayele o bakoko bazalaki nango o ba protéger couple. Et surtout moi si so osali mobulu kaka et frapper yo. Ezalaki mayele wana bakoko na biso batiaki mpona koprotéger mwasi basaki yango mingi mpona mobali te. Donc qui est fidélité na mobali eza nango permise. Mais tosala yango mpe na ndenge ya désordre te mpo mokili eza malamu mingi te malade ekomi mingi. Merci papa. Merci papa Emile. Merci papa Emile. Merci tokomi na suka émission na bien bolinga mingi réalité d'ici et d'ailleurs les gens pendant kosolola likambo oyo etali infidélité na kati ya couple vraiment nazosenga bino ba mama na ba papa bino baboza na kati ya couple boyeba ke mobali aza ya yo yo mpe papa mwasi aza ya yo eza te ke yo mama okotika papa na ndako obima na libanda eza malamu te yo mpe papa omoni ke yo linga mwasi na yo alata boy par exemple alata pantalon bien boy bien liputa bien boy oyebisi ke misu na yo ezana na libanda eza malamu te so omoni ke mama aza propre te mama alambaka malamu te mama makambo na ye eza malamu te yebisa mama ke non mama chérie na ndenge boye te zalaka boye namona mwasi intel azalaka boye mwasi afleury balekombosa azalaka boye mwasi a charles falefale azalaka boye ezalaka boye lataka boye mwasi alobaka boye mwasi asololaka boye eza teke mbala moko yo miso ezalaka na libanda bovanda place moko na baninga okoma otala basi ya baninga eza malamu te yo mpe mwasi omoni ke olingi mobali na yo azalaka boye oyoki papa aza monoko solo yo olingaka okeke olingaka oyo ya libanda te yebisa papa ke te papa mikolo okomi kobima monoko solo so omelaka cigarette dose soko omelaka masanga dose fo konikaka mino nalingaka mini kolia ombanga sikoyo tosala koliaka ngai esumbanga tomona te nde nakimisaka monoko nde nakimisaka elongi feke nasepelaka te monoko na yo eyaka solo okomona papa akochange ke obimaka libanda so mpe papa azosepelisa o likola mbetu te oyebisi papa ke non papa nga position osala nga nalingaka yango te ke okende kobima libanda napesi maloba epa bainvite na ngai ya suka baloba na oyo nyonso tosololi soki bamoni yango boni napesi maloba epa papa deji.
Merci maman Mariam. On est vraiment moi qui dis la raison, c'est pour ça qu'on insiste. La conclusion dingue tout solo les exactement, il faut insister na modération na libala fidélité, ils ont embêté. Une belle basa la on pété que na kana moisi. Zalaka et comme on est mais dans tous les cas fidélité est mieux qu'infidélité. Là c'est vrai. Là c'est l'idéal. Mais ce qui est débordé mon pied, vous en avez là. À la fin du monde, qui me balade, les affaires du monde. Moi, c'est pour ça que je suis posé ma baie. Et on a passé une botte mingi pas de José en Irlande. Na moi si na ma bêtise le zolo, vous avez botte ou pas Congo le Cole News et pas directeur et un programme. Merci. Merci. Merci maman. Bon. Quand ça libala, il faut aboyo kani. Moi c'est na mbali. Pour bondima qui bobala na bovanda. Esika moko mbula la mbula ata papa sali mabe to mama sali mabe ebingisa kaka eza te pe papa ndenge eza permis mpona bino ozala desordre kolinga basi ndenge na ndenge okoya kotia desordre na kati ya libota na o mama okoma na esprit mosusu papa bana mpe soki mama na papa basokana te bana mpe bazala esengo te fo koyokana kaka na kati ya libala bango napesi mbote kaka na bandeko na ngai na France Marie Belingolo Kati Konga Blandi Belingolo Merci maman Marianne na nyoso tolobi na osenga na ba couple to kanisarata serment to ça la air to kinda liboso officier de l'état tout ça là na serment fidélité quelque part to se référer à un serment na pour tout ça là mabete parce que baloba 1 + 1 = 1 c'est comme 1 + 1 et puis si 2 ou 3 bon mon la keza moi confusion et puis tozongi la Bible pour nous conclure Bible zoloba femmes soyez soumises et mari aimez vos femmes ils ont recommandation donc c'est dans la basi malgré ma bien mibali tous à cas soumise donc c'est ngape na mibali balinga kaka basi na bango kole balinga o alinga moi 16 ans na ekoleka parce que za recommandation ya nzambe to kanisa veut na biso fidélité to sala naka 1 + 1 = 1 na meilleur na pire so ma beza to solo là mais to ba toujours que to un engagement mo to zo il faut honorer bon engagement na biso merci la pesimbo te pas Claudia Kovana la pesimbo te na couple exemplaire papa et maman Nzambi na maman Marie na Belgique bango nde bazo représenter Congo le Cole na Europe mobimba la pesimbo te na grand frère propre David Olito Floride Balé Komoso la pesimbo te na batinga so baninga Congo le Cole news.com Starling Bewa na pesi opembote merci beaucoup maman Marianne merci ngala olobaka mpona soki sampuka infidélité na couple eza penza eloko malamu mingi te mais soki problème ezali bofandaka bosolola po Bible pe lobi ke soki okangi mwasi na yo na mobali soki po boyi ye osali kaka bien soki po olimbisi ye osali kaka bien mais mingi nde kolimbisa mais eza bien mingi te soki problème wana ezali bobeta yango ntango te bato bayeba bosololaka bozwa solution napesi mbote na Jackson Mapunda na Bruxelles pesi mbote na Texas Katadi na Paris na Michel Oombo na Bruxelles Georgine Ko na Bruxelles bino bayebanga nyonso bozolanda ngai napesi bino mbote nazozela kaka nazozela bafone na bino esala nazozela faites de la baie ben oui merci tokomi na suka ya émission na biso merci nazosenga biso merci mingi ndenge bokopondaki na invitation na bino na émission oyo bolingaka mingi réalité d'ici et d'ailleurs vraiment nasengi bino lisusu merci ebele epe napesi merci na bino bozwami na bandako na bino kolanda biso vandi na bandako na bino temps na bino kolanda émission na bino bolingaka mingi réalité d'ici et d'ailleurs vraiment nasengi bino merci pe bolimbisi na mayenionso otolobi awa oyebeti bino mabaku ezala bandeko na ngai ya basi ezala na bapapa na ngai vraiment abolimbisa biso eza émission oyo tozokoedike bato mpo okomona motu mosusu aza na mobali na ndako mais azobima libanda eza malamu te yo mpe papa mpe ndenge moko oza na mama na ndako bozosouffrir bino mibale mais air moko obeta ba gauche eza malamu te yango nasengi bino bolimbisi
na mayonnaise autolobi awa o ezaki bato mosusu basepeli te po eza na bato mosusu basepelaka eza na bato mosusu mpe basepelaka te mpona nini likambo wana bazoba koseki bazolobelanga tolobela o te mais soki mabe ezali fo kochange fo kotika banzela wana mbo aza na makolo mine alandaka nzela moko ebo yo moto oza na makolo mibale okendanga banzela ebele mponani vraiment botika apesi merci ebele epa Patrick Kinsala yende mtazu ba image oyo napesi merci ebele na invité na nga nyonso oyo ba répondre lelo na invitation na nga napesi bango merci napesi ba mbote ebele epa Fleury ba lekomoso na Londres napesi yo mbote napesi Charles fale nga na benga ko cours suprême talaka yo mpangi grand frère propre napesi ba mbote ebele napesi papa Clément Kipoi na Belgique ba travailler ka bango mibale na papa et maman nzambi na pesi bango mbote belé eska baza na Belgique na bosa inte Placide de Jésus kuna esiko zali na pesi yo pe mbote belé na pesi Claudia Kovana ba mbote a trop ba joyeux Noël na bosanité pour l'ambassadeur esiko za à Londres na pesi yo mbote Fabrice Malita na pesi yo ba mbote belé David Olito na bosa inte Picho Pacho asota likonko taka na benga ko mufini kwa Norvège nozila na peso ba mbote ebele na pesi bino nyonso bolandaka biso na www.congolocolenews.com na bosa inte couple exemplaire ya papa et maman Nzambi na Belgique na maman Marie et pe couple ya mama B na Matuli na papa Christian na Londres na pesi bino mbote bokotaka na www.congolocolenews.com Webake congolocolenews.com ezaka na site pambate ezaka service mususu otobengi computer service ototekaka babiloko nyonso o etalami informatique nde biso totekaka yango bomona la fois passée na l'accès ki bino maison na biso computer service bomona ki ba laptop ezali na kati babiloko ebele ezali na kati bureautique ezali donc kuna na kati ya bureautique wana ezali elo moko ezali neti dépôt na biso. Parce qu'en attendant, tu es dans le bureautique. Herbe biloke koya, kuna ekozala dépôt bureautique et malibanda d'autres ben à la bino partenaire. Bino au besoin na posa pour travailler na maman Guidi Bisengo. Na Europe bobenga papa et maman Nzambi. Na kini awa bobenga maman Guidi Bisengo. Sok bozuete bokozwa directeur à programme de Mambetuku. Bangonde bazaona disponible pour la bino. Merci. Ngala bino tukutani na mbalasima kimia boboto obwabota wa bino merci. Allez.